What's now? What's for you? Odi, mais on va non, merci Jules. Bon, yo pour moi. OK. Merci. Tout ça l'émission va handicapé mais aïe barato ma vélo de cielo. Travail bien accompli, maman Anne-Marie. On travail bien fait. On est des Julio. En tout cas, travail bien fait. On est vélo et maman Abisso et Mérance. Donc, il y a un rôle. Autre rôle là-bas. Et papa Abisso handicapé, hein, tu as monté le handicapé. On se tenir de loin. Maman Anne-Marie m'a donné des gestes. Au Bengi Bisso, Bengi, on a dans la place 243. 81 198 0914. Tout au Bengi, on a un big brother dans le téléphone, tu vas comprendre. Tout au Bengi, on m'a Sylvie. Directement contacter Bisso. Là-bas, en mode de Zangate, mais ça trouve en mode, n'a pas Bisso Faustin Banza. À partir après qui est en Europe en mode. Maman Brigitte, avec maman Brigitte Motema, maman Brigitte Banza. En mode, non, maman Brigitte Félicien Banza. Donc, on a déjà famille Banza parce que dans ça, les missions, les gens, ils boum Banza. Et l'autre bois avec la combo Banza Pegata. Hector Banza. Ah, donc, là, vous allez en mode, vous avez bien des serviteurs, Bellon pour la Mabeka. C'est le Ndengeni. Oui, Rodrigue, merci pour la parole. Pêche internaute, moi, t'aimes de partout, vous êtes beaucoup. Vous avez des abisso, et ça a bien même des serviteurs, Bellon Kolama. Vous avez un mot derrière la caméra, mais on peut la présenter à l'émission. Et maman Moutarde a fait le haut, je pense que vous êtes bien. Une fois quittant la salle d'émission, maman aimée, elle était vraiment souffrante. Si on a quitté un amour, parce que nous avons une occupation, vous avez mission. En tout cas, mission est à la maca, dans ce on appelle les belés de partout. Dans ce on appelle les belés. N'est-ce pas là que maman Moussousso a 5 basses dans les loubous. Parce que le loubou, qui est on a présenté le loubou, monsieur loubou n'est les caca. Après le loubou, maman Anne-Marie Mbanza, maman chérie, maman Motema. Albino, atali les matali, maman n'est pas pata pata na sama belé, azotambula sans vélo, maman va nanda ko bimarate abagi non. Na muni na muna ki mbela na bilope na muni na kanisa kai. Biso boulé peut-être bagé. Tu vas aller qui moi moi. Donc il soit promettre il faut toujours patient au Roswango. Bonjour, bonjour. Bonne nuit. Ah, moi c'est plus de le panneau. Ça maman Anne-Marie Mbanza. Moi qui mission ça la belle, moi mission ça ka lubu wana. Et olambaka wana. Moi qui oza pour ma vélo. À cette une façon de vélo sika, moi je vais chercher ça wana. Il est qu'on a yo représenter moko. Vraiment, ayo représenter maman la ça yo. Merci Adam Motema. Bon de la capo na colonia atika ngate abana ngo atika ngate maman maintenant amata au début na chechi amata chaise naye amata na chaise naye amata chaise naye o maman Anne-Marie Mbanza atindeli a maman atala que émission c'est bien l'émission la salle de geste avec que vous mettez maman on dit yo c'est ça la même bandika pesa la geste maman Nathalie Esombo ça ma geste ça bien bandika so bandika so baza vraiment ébélé bandika baza tellement ébélé donc maman Brigitte Mbanza maman Brigitte Mbanza merci maman yo mwana leke maman Anne-Marie Mbanza donc on a maman Brigitte Mbanza on a maman Anne-Marie Mbanza maman social maman moteur molamo donc na bango na matanga pour reportage puis bon dans la chaîne maman so Sylvie couple équipe maman Emile na papa John pasteur Moïse équipe mon kitoko mon prophète disons voilà donc tout le temps pasteur Moïse on a dit papa na aller badadiama Luciana papa love Luciana c'est maman Monique son temps à bon mon prophète Elodie la maintenance moi c'est Nzambé maman social maman mutia munene. Abonnez-vous massivement.
notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso, Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bo s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. Bo s'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner. Bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba, polimo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bo s'abonner, bo s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso, Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bo s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. Bo s'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner. Bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba, polimo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga. Ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini otala ba ebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba. Bo s'abonner site ya malamu. Ezali site ya bana Nzambe. Oya bo s'abonner site ya bana Nzambe. Oh, bo s'abonner, bo s'abonner. Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te. Ezolobela ba personnes vivant avec handicap. Ezolobela bandeko oyo baza baze. Ezolobela bandeko oyo baza bandundu. Bandeko oyo baza bafan de la rue. Bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa. Okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino. Union fait la force. Belela, beta force.
la émission handicapé, mais aïe barato ma vélo aussi. Travail bien accompli, maman Anne-Marie. On travail bien fait. On est allés de Julio. On va se dire en tout cas travail bien fait. Et vélo et maman Abisso et Mérance. Et d'ailleurs bon, il va pas la mission handicapé hein, ça m'a dit le Merci na batonyo surtout na émission ya biso émission tu ba handicapé émission l'unique et seule émission chaque fois YouTube où tu ba handicapé et de personnes avec handicap. Alors lelo toyé uniquement une émission lelo qu'on remercier une personne qui a fait une très bonne acte na nzela ba handicapé. Tout ça ka émission biso chaque fois tu ba handicapé tu vas porter parole ba handicapé. Et tu as représentant na bango tango nyonso tous les handicapés ba difficulté na bango ba besoin na bango et puis les projets de l'avenir pour un handicapé c'est une personne il est beaucoup négligé dans la société partout même on ne considère même pas alors c'est pour cela lelo na mbele to beta chaque fois émission biso za mutu mo comme thème malam za mutu mo comme thème bouger et tout chaque je peux dire hein thème bouscla qui vraiment ya ko sepela ya ko tina don ya vélo bozomona vélo bozomona eza bongo mama Anne-Marie Mbanza mama Anne-Marie Mbanza mtatindi atindi vélo obomoni bomoni ba image ndenge bazo monter yango eza bongo vélo bongo ya sika ateli yango nani to découvrir une émission oyo mutu oyo ateli vélo oyo c'est ni mama atambola kataka un mois na ndako atambola kateza handicapé pourquoi moyen de transport je peux dire vélo ça la raté elle reste toujours à la maison elle fait rien du tout elle fait tout à la maison je peux dire déplacement est difficilement pourquoi azaki na véloté mais une maman a moi bien émission oyo taka pe émission de saka naye asala elubu a se plaque na makaspe apprécier bongo vélo oyo pour te permettre à tambola malamu alors après un représentant yama Anne-Marie Mbanza to comme quelque chose le ba maman atindaki pona mto ba pesi vélo bonjour bonjour comment nani comme on a Julio Magnon. Oui, papa Julio, représentant maman Anne-Marie Mbanza. Je pense que maman a posé, et pas maman Aimé, je peux citer le nom, maman Aimé, et elle a bongo handicapé, et je me personnellement salon nini. Et puis moi, maman Zanini n'a pas posé. En tout cas, ngaye salinga quand même bien geste à charité oyo na œuvre o maman sali ezalaki alanda ki juste émission oyo na nzela ya YouTube. Nde a monaki maman Aimé nde à partir wana nde asalaki apesa ye vélo oyo yango nga naye koprésente mpo mama azala te ye azalaka na France nde atindi nga naye koprésente na remettre vélo oyo na maboko ya mama Aimé. Alors état qui est très bien une bonne personne acte maman Anne-Marie Mbanza sali yo moko personne mais selon ndenge nini et puis message ne peut que lancer pe bande ko mususu en tout cas nga esalinga bien na acte mama a posé eza na mingi te bakoki ko sala action boy et puis ça vélo occasion te za pena tout neuf donc vélo ya sika a pesi yango na ndeko na ye handicapé donc maman Aimé. Alors être le barquet à chaque moment tu es handicapé et le résultat est toujours positif donc la personne obula que toko saka te tu peux saka mbela moto nyonso o moto mana toucher nda sali acte dans ta charité maman Anne-Marie Mbanza posé yango maman Marie zama pambola yo abenisa yo abasoma o ekozanga pona yo pe ba sepe je peux dire jusqu'à 5e génération ba na surtout va profiter bolam oyo au sali. Alors je suis sûr accompagné triple option toujours ensemble avec moi Azape Awa triple option maman Anne-Marie Mbanza a posé acte après avoir une émission maman Aimé to sala kanaye na bandali je pense que toucher maman Aimé bimakali bandate asaka nyo sutonga tsandako belo ba pesi vélo au pesa sika selon ndenge. Oui, Rodrigue, merci pour la parole. Chers internautes, je suis de partout au sud Bako. Vous avez des choses, même des saveurs, bien colama. Vous avez un derrière la caméra, mais on peut présenter l'émission. Maman Moutou a fait le je pense que vous bien. Une fois quitté la salle d'émission, maman Aimé, elle était vraiment souffrante. Tu as quitté un amour parce que nous avons une occupation. Bébé mission. En tout cas, mission est à la maca. Nous allons appeler les belés de partout. Nous allons appeler les belés. N'est-ce pas là que maman Moussoussou a 5 basses dans les loubous. Parce que le Lubu, qui est le Lubu, après le Lubu, maman Anne-Marie Mbanza, maman chérie, maman Motema. Albino,
atali elema atali mama ndenge bane kopatapata na sa mabele azotambola sans vélo mama vana ndako bimaka te abaki non namoni nayoki mbela na bino mpe namoni na okanisaka ye biso bule pete baje tovanda eleki mwa bamwa donc elo so bapromete yo foza toujours patient okozwa yango la patience paye bien tomoni mama biso Anne azalaki éprouvé mama Anne azalaki me pouvoir kofeli ndeko na ye mama Anne Marie Mbanza donc mes sincères condoléances mama azalaki éprouvé mais motema molamo bo mama o nzambe soka peso ya biki likano ko bomba ngoto kabela bato mama yango asali geste en tout cas toucher biso makasi toucher biso makasi ba chaque fois que to sala be émission biso to sala émission biso to toana eloko pesa biso mande na biso biso to bimisi bino na bato ba écran to bimisi bino na monde entier o aza na chance na ye nzamba sungi motema toucher moto sali aide biso sala na aide ana to pesi le bo mona vélo biso to telo côté to zui vélo ine nandi kona odi to pesa na représentant ya maman na biso ezandi kona Julio to zakine depuis jour na matanga to konti ko sana en tout cas senga plaisir makasi to continue à web sur va soutenir parce que ma continue soutenir le couple JP kala mingi te so doit avoir ça descente quelque part bloc kitoko yango na mwana ma Sylvie Damaris descendre ça na qui centre et là ba orphelin et ça kitoko donc bon aider la meilleure façon aux le pambole panzambe il faut que pesa ba diminuer ba veuve ba orphelin ba to wana nyonso en tout cas maman Anne Marie Banza merci maman nzama pambola ba place ezanga ki abakisa eza yo mwana belon kwa merci au Buzito. Merci Beka, la main qui donne c'est la main qui reçoit du temps. Alors vous voyez aujourd'hui que maman Anne Marie Banza a posé à ta charité, lui-même d'abord a éprouvé, qui éprouvé, je peux dire, qu'on fait là qui de connaître, un peu si maman, mais 5 condoléances vraiment place aux alliés, bon vraiment, et puis tu continues, pour lancer message à Moutounion surtout, OEP est touché, à mon avis, émission, ça va handicapé, on va difficulté à handicapé en pleine émission. On va porter quelque chose, contactez Bissou directement, contactez Maman Sylvie, contactez Belon Kuala, Mazawa toujours en permanent, le numéro naïe beaucoup sur naïe et tu connais aussi des sens naïe peut au moins image n'engue oyo, tu connais la ça image oyo et il y a skits il y a maman Bissou, maman Aimée ou maman Marie Mbanza à Tindelier. Alors, n'engue ça c'est surprise hein, maman Aimée habite que tu regardes vélo. Bazé pas nena ndako ayebi ne ndia beza service omuni pe juste loko festival muta monter moto vélo ezan papa so handicapé bien que coach pourquoi tu luki va so handicapé monter on pense que tu nga kolba chaque fois que handicapé za mutu loko ayo à chaque fois l'émission là bango toujours que handicap c'est l'handicap c'est la tête c'est lui qui est dépourvu de ses mentalités c'est celui qui est un vrai handicapé mutu azama kolo peut-être moi des fois mutu ça là azama mutu normal bon papa so monter vélo oyo handicapé eza papa na biso maele tonda pas za coach na za bongo abeta volleyball en tout cas dans cette émission bino o mona donc là on a soulevé comme point to eza surprise donc no pesa pe mutamote monter vélo oyo papa na biso handicapé lisoso vraiment et on te dit que baza ebele baza pour ça vélo baza ebele vraiment surtout dans centre ya Funa centre Ambushi ils sont baza vraiment tellement ebele nombreux alors yo posa opposé à sa charité oyo ya kits au sont handicapé à beki aux anango tindela biso comment image ya maman Anne Marie Mbanza zoleka na kits na alors quand j'essaie toujours appel, je pense que ça fait un bon moment. Ton émission, émission, il y a toujours à chaque fois où vous avez besoin d'un biseau, une émission, il y a proposé à ta charité. Et puis, ça concerne mon téléphone, je pense bien, je suis toujours en attente. L'attente, maman Alice Adéali, n'a toujours attente ce téléphone. Maman Nangaï Emilia, maman Emilia, moi ça va pas John. Naza, c'est vrai. Non, c'est vraiment casse. Maintenant surtout, c'est toujours là. Si on a ligne, on a vraiment un mouvement sur internet, j'ai un petit problème de téléphone, et on se met sur un téléphone. Non, c'est pas ma casse. Alors, oui. Merci maman Sylvie Louké, babou handicapé. Ah oui, parce que grâce à l'une des Pessami et puis grâce à Chaîne Aïe, c'est lui qui est handicapé. Et c'est ça. Et grâce à Art et pour amis Awande, il fait attaque à émission na biso na Chaîne Sylvie mode handicapé et au maman au apporter handicapé moto ngwa ba na propre. Donc vraiment maman a fait sur mode de place aux alliés vraiment maintenant surtout donc pour cette émission biso jusqu'à que ça surprise au maman aimé à suivre. Boya bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko bo s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya handicapé.
donc vite là na teni kanga motema bakombe eza wana bisaki na basi ebele tanga mapanga ya famille basi ebele bazali ça okabula kabola boni mère aza bien mère abelaki sikoyo ça belaki nini ezalaki habite toya sikuse mama Anne-Marie ayebaki bokoya mais sikusa velo nde habite mama Anne-Marie oyo ndeko na ye atindi ye représente awa nde ataki mission biso saka na ye wana na Belone osala Belone ndenge wana atindaki velo oyo vraiment tomontango lelo mo iba tozwa message video eza wana donc vraiment esika mama Anne-Marie atindi mama aimé faut lui permettre de déplacer mama Anne-Marie Mbanza sama pambola bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde Officiel TV. Bonjour mère. Boni. Moi c'est plus de le pas donc ça maman Anne-Marie Mbanza mona ki mission sala na belo mona mission saka elubu wana olambaka wana mona ki oza poma vélo asa une façon de vélo sika mona ba chasser za wana ndeko na yeye yo représenter moko vraiment ayo représenter maman na salio merci ada motema abondela ka pona ebi kolonia fa atika ngate abana ngo atika ngate obi ke auto continue émission na biso tout à qui place ba montaki vélo et maman aimé même errance to tikuna et na nzela ya maman Anne-Marie Mbanza nde tozui libaku ya kola sabino kit oyo eye awa surprise oyo pa maman aimé yeyo to moni awa même nde to ebeke to le baki toujours ezali na palin abimaka te compte tenu pour ma vélo. Alors tu as bien représentant et maman Anne-Marie Mbanza awa alors peut-être message oyo maman te maman aimé à travers vélo oyo. Merci beaucoup ndeko na pour la parole. Message est que maman landaki émission ya maman aimé. Ayoka kimbela na ye ndenga lobaki ke azana vélo te. Nde touchaki ye vraiment na motema nde asali geste oyo. Donc asomi pena vélo oyo pour na maman aimé. Vraiment toka sikoyo maman aimé ya komona acte ya nini ya vélo ba pesi maman aimé boni na acte maman Anne-Marie posé à travers ndeko na ye représenter awa salo ndenge nini maman Anne esalinga sengo makasi mutu apesinga makolo otambola na sepela te ya na ngai ba merci azana kata motema na ngai nzoma pambola ye po biso oyo taka makolo na biso sa yango moto tambola te sa yango moto tambola ezate yango lazima makolo na ngai sikona ngana otambola bisika nsina lingi ya yebisa merci utina motema na ngai na yeba ekutu te mwana obenga kaka mama yako tala bato ayo tala dona kamwe na yeba ite na zese ngo makasi na motema yebisa mama merci ndama pambola ye. Merci maman Anne-Marie Mbanza. Tu le toujours biso autosab émission de handicapé, tu vas porte-parole handicapé quand on parle de choses ils ont la réalité nango et puis tout quoi toujours penser je pense que l'émission de Salaki et abouti quelque chose lelo les abongo art ou charité maman Anne-Marie Mbanza a posé pour maman biso émérance. Alors très peu bino ba na émission na biso baza ebele lo bazangi ba vélo baza ebele bazangi ba quoi on appelle ça quoi babeki baza ebele bazangi babeki baza ebele baza difficulté ndenge na ndenge na ba centre bandango na bango difficulté za makasi. Alors les autres ont dédié émission uniquement à la scène unique Queen Mother les neza journée na ye les neza yim neza top émission lelo ya parler des handicapés maman Anne-Marie Mbanza tu beta kabeta masonné trop na biso tu beta kabeta masonné trop puissance tozana Belone tu dois émission dédicace na ezanga nango te mais pas dédicace wana poser art moko ya charité oyo mutu nyonso to moni yango pimso bakamwe le surtout awa émission na deux parties première partie zaki bongo commenter chaise ya maman et puis quoi présenter maman chaise ou maman Anne-Marie Mbanza tindi. Le deuxième émission bongo elubu parce que maman tellement quelque chose qui maman Anne maman aimé ça elubu quand tu regardes elubu fumba maman tu regardes kuna vous ça ka somme fumba wana fumba ça somme ça
C'est comme mystique fort. Alors, l'autre est deuxième partie, soit ça vraiment. Et le malgré Ngonga, malgré heure, tout ça, dans ah, je me suis dit ça, on n'a pas le choix, c'est le boulot. Quand il y a sur le boulot, on n'a pas le choix. Il y a ça, toujours une belle quoi là, mais toujours froid au moulin. Comme ça, peut s'habiller là, maman. Déjà, pas tout ça, et le boulot, et le bout, l'eau, ça comme ça, fumba. L'eau, vous m'en souvenez, il y a le bois de l'eau. C'est comme un tembele. C'est sur ma tembele. C'est que ouais les guillemets c'est que les guillemets ils assoment ils accompagnent ton ndengeni on a mon forme non ndengeni na poisson na fufu pour le ne bu mabat makasi c'est matembe on a matembele ya forme nini wana oh buka mbanga to matembele ya kambanga tena kati bela mbili donc to le somme no tende ça ndelo bela kaka ndi nzongo pe ko le bela biso aubergine na tie ndembe pipi en bes Plus mon camion, plus moi c'est ça parce que je suis yo. On veut bien me miso. Alors donc continue le bout biso ensemble na maman a bien bon matembele vraiment. On va faire repas préféré nanga. Donc azam te bandono. Papa matembele mayebo misili min nyoso tuana. Donc na matembele. Mais là nga ko lego le matembele. Maman maintenant avant on doit nga cheche avant ta chaise nae. Avant ta chaise nae. Avant ta chaise nae oh maman Almarie Mbanza atindeli vraiment oh ezabongo cadeau ya maman Anne-Marie Mbanza atindeli maman Emerance yangwana vraiment 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 eza action moko charité maman Marie Anne-Marie Mbanza, maman, tout le banini vraiment na oyo sali pour na maman Emerance. Vraiment merci, juste te dire merci. Nzambe a continué sur toujours bolamu abatela yo batela bana yo batela bakoko ya yo nyoso tuana la 5e génération na à opposé oyo. Alors d'autres personnes aussi oyo baza na idée initiative au sala boye bos lembate bos a doutité bos sala parce qu'il y a trop de handicapés, ils ont besoin de chaises de béquets aussi. La suite tu ana ko douté tinda tu vas voir des images ndi maman Anne-Marie Mbanza a sali oye mokolo c'est boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV site ya mama na biso lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo luka esika nini yotala baebiso ya malamu esika yango nini Sylvie Monde officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Monde officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela omona mere ye monde azobalula mere ye moti azobalula pena mafusa donc fufu pena azobalula badi ye wana obendika mpe balamba fufu te mere ye azolakisa pena ye donc abi fufa bato makolo balinga yango te yalingaka funa bango yoka yango nkele
Nazope. Obi? Nazope. Te. Mission complet. Le long moment, il y a un mouvement, là c'est Anne-Marie Banza, ma chérie. Anne-Marie, mon couple légit, maman Emilia, maman Sylvie, qui est handicapée, Magaïla Diva, pas plus les chanceliers, ça va plus comme ça là. Maman, attends la émission, c'est plus une émission, la salle de geste. Avec que vous mettez ma maman qui est ça la mienne handicapée, ça la geste. Maman Nathalie et Sombo, ça la geste, ça la bien handicapée, vous passez vraiment ébélé. Tellement ébélé donc maman Brigitte Mbanza, maman Brigitte Mbanza, merci maman. Yo maman allez que maman Anne-Marie Mbanza. Donc on a maman Brigitte Mbanza, maman Anne-Marie Mbanza. Maman social, maman monter à Molamo, on a bango na matanga pour reportage puis bon na chaîne maman so Sylvie. Pour le bout maman a biso élégance. Ma biso handicapé. Il faut que ça ait une mission à fond. Et ça va des gars. Ça va des gars. Ça va cadre. C'est là. Mais tu vois quand c'est pas une émission. On va soutenir de loin. Les maman Anne-Marie Mbanza ça dit yes. Au bengi biso bengi mon na ça na plus 243 81 198 0914. Tout bengi ande na bon bengi ko za na téléphone te ko comprendre. Tout bengi maman Sylvie. Directement contacter biso. Ba mbote zanga te. Pesa tu ba mbote na papa na biso Faustin Mbanza. À partir à Miki, il doit en Europe. Maman Brigitte, avec maman Brigitte Motema, maman Brigitte Mbanza, maman Brigitte Félicien Mbanza. Donc, on a des familles Mbanza parce que c'est ça l'émission, les deux, et le Mbanza. Et l'autre, on va avec la combo Mbanza Pegata. Hector Mbanza. Ah, donc après, vous allez en botte, vous avez bien des serviteurs, Bellon Kola Mabeka. Il y a bien de moi, il y a bien nos frères, il y a bien nos cousins. Ngam na zaki matanga les problèmes matanga pour nous ba qui peut bozo la image quand même de Lili donc on continue maman Anne-Marie Mbanza merci vraiment donc maman na Sylvie il va tout ça là moto ça ndi bana ndi kuziti ni na ba ndi bana pour mazo les téléphone té ba wala na émission ba wala ba cette émission na téléphone moi quelque chose peut-être que non téléphone pour les até des cas moi quelque chose de bien non aussi tout ça et ça biso bien et ça m'a bien venu et bien ba lo baka ça l'émission ba ça lo baka tout ça les promotion de ni pour moi ka ba journaliste ba cameraman ba kana te ba motema ko yana habité wana za tani to sa ne mission ba su ndi bona ngai c'est mon propre cousin to mona wana yo moni bas ne le bas na ngai donc on sait nga ba auto lobiana ba ça quelque chose à diva to ça quelque chose ba petit na hapla medi couple J pour le monde pour maman Emilia na papa John pasteur Moïse qui nous montre kitoko nous montre prophète de disons donc tout le temps pasteur Moïse donc ça dit papa nanga aller badadiama ça va on m'a bien makasa donc on a des missions ça beaucoup nyonso hein donc aussi les missions ba ngamona à la partie professionnelle pour la Moïse obenganga ba odi kuzu obenganga ba pose obenganga ngai pourquoi parce que je suis à la caméraman je suis à la fois monteur je suis à la fois journaliste bon mona matanga ya pana biso akufaki papa na biso akufaki donc matanga sala ki interview na bakoko hein bon mona événement quand même aux hommes donc obstacle nyonso ma 100% mais il y a bien au moins na Bellon Kola moko c'est complet là chaque fois que Bellon Kola na structure ça structure moko complet structure na biso ça wana structure na moza BK TV hein structure BK ça na ba chroniqueur de base donc ba Rodi Kuzito ça na ndiko msusu hein ba Moïse de la Prince ba pose samedi yanga moko susu ba Berlin ba cameraman ngamona zana Bellon Kola ba cameraman monteur journaliste na structure ça la nyonso bino bonne ko na biso ça matanga na photo za ba fête na bino awa ozoluka bato pesa longi ba image bon professionnel nde to sala ki matanga ya papa na biso ko donation akufaki ya papa donation Mbanza wa akufaki to za wana pona bino na boko ntata biso ka boza décider parce que bele na se wa misala jamais ba baki misala bango l'équipe ma faut za no kan ndoke quoi ko belo wa bongo donc on est là on est vraiment un complet na ba ndiko ma oza manifestation au déplacement na pour dire buzi to za wana mais Rodi buzi basi m'a fait caméra les 5 marques de placement 5 des caméras ma to mami balé Rodi basi moko na mo la si moko. C'est vraiment notre travail. Boss tenir biso, c'est quoi ça la bien. Là autour belo moko ebandi ba manga nda kuna kwezikaka. Bule peut-être beno akufa beno akubite beno anika toujours en vie. Nzamba zo sala ki azola msaneka nyoso. Wala msa. Donc il là ba yuda TV kolonde ba mbote na. Papa love Luciana. C'est maman Monique. Ah, son entend bon la moni prophète. Elodie la maintenance moi c'est Nzambe. Maman sociale, maman muté amunene. Maman so atali beka atali mwana na yelo ko toka bebeka nzambo osuma. Mwana kaso na okia wesala nga bien. Maman Elodie maman Noela Manzambe.
Donc vous en avez soutenir biso et ça la bien vraiment. Donc on soutenir pour émission to déjà maman yo ande ça surprise. Ma ça surprise ama tembele. Abane de voilà ma tembele. Donc mais donc on teste que le na biso mingi za la ngata. Donc ça ma biso ça ba somele ma tembele. Ko biso zongisi. Mais attention c'est pour la biloko na biso no mo lia te biso yango diga. Mathieu CC et Lobeli Biso Bongo. Merci beaucoup bandeko boya ko s'abonner, boya ko sala ba j'aime na bino, boya ko commenter. Bon s'abonner ezalaka na buzoba te. Bon s'abonner makambo nyonso ya kitoko ba diversité eza na Sylvie Monde officiel TV. Bon s'abonner, bon s'abonner. Nous sommes presque à la fin de l'émission du journal de l'eau. Vous avez peut être dédié à maman Anne-Marie Mbanza. Donc, l'émission Anne-Marie Mbanza. Papa Félicien Mbanza. Nous sommes tous, famille Mbanza, nous sommes tous basés en poteau. Nous avons une émission de Bino. Donc, nous sommes presque dans le souka. Nous avons deux parties. L'émission de Bino, première partie de Bongo, il y a le maman Cadeau Oyout, c'est pas maman Anne-Marie Mbanza. Il y a vélo, maman Zanki vélo. Tout le monde vélo. Il y a la deuxième partie, l'émission de Bongo et Loubou. De tous ceux qui sont vraiment ensemble, il y a des gens qui sont awa, on représenter maman, tout ça qui est Loubou, na maman. Aimé, alors maman aimé, rappelez Bisson, nous l'ambel Bisson et Loubou. Matembele. Matembele sur Belgique. T'as quand bisa mouké peut ça moi c'est bon. Bisa mouké là peut ça bien. Vraiment, tu regardes na nini? La poisson na kalingi. La fou. Alors message ne connaissez pas tout surtout au Moussoussou. Na art oyo maman Anne-Marie Mbanza a posé na chaise na Loubou et Lelo. Maman Anne-Marie. C'est pas ma casse maman là. La separa no ma casse. Atana ko kana songa. Et pas bana nga la separa ma casse. O lesingai, o pesinga makolo. La separa ma casse maman. Ko sanga mwana ote. Siko na na posa na bana oteka. Na pona tika ko telenga. Pona na sivelo, na bana ko telenga na ngai. Kotelengana kosenga poka na zomolo kolia kaseke na voya na ndako na oteka nanga moi secret mamai na bima nanga te na teka pa mama na teka oya kosunga ngata ne fiske ata na $1 ata na $2 ata na $3 ata na 4 ata na 100 ata na 200 ata na 300 ata na 1000 naza et ça la bien na teka ka mama pour la boy monima ko telengana pota musuba nanga ba yoko ngam ko mususu ba moninga na zate et ça bien te kasi na oteka na ngai bana ba kuta ngai. Alors toi avancer zabongo maloba ya maman aimé je pense bien mais à ce message pas mutunyo surtout que maman Anne-Marie Mbanza pas mutunyo surtout oyo se peut devait resunga ye eza malam toi maman belé na groupe maman Sylvie maman Alissa de Ligne ozawana maman Jetou Kinsala ozawana maman Emilia maman Blandi Machanga maman nangai ozawana maman oza ebelé vraiment oyo boko soutenir maman Antoine handicapé bosunga tout ça c'est vraiment eza malam. Alors message sur relancer eza pas mutunyo surtout eux mon émission biso c'est pas des kakana YouTube et ba handicapé ko zapakate ko négliger rango te tala yango jusqu'à la fin yoka message ba toza message ni ba lancer ni ba senga auto parce que à ce moment Anne-Marie posé mais si mbongo na ko somba chaise ya sika occasion donc copter l'auto occasion mais ya sika tout neuf c'est-à-dire considérer mutuana après si valeur on dit ça nzambe akozanga ko bénir ye to di bota na ye exacté alors peut-être na 5e génération pe di bota mutu moko azanga eloko te pe buka ko te bango te alors biso ba auto tika lipe to ça même geste j'ai bien dit au début de l'émission to ba handicapé et belé baza difficulté ba chaise ba béki belé baza nango alors message maman lancé awa c'est bien bon donc sunga vraiment maman ateka place azali bo moki wa foot azaka na mwana mobali bo mona kitu ndeko yaka o to ndeko moya maman il pas bo mona ke déjà mwana mobali moko o handicapé botaka te ka boga to zani alika pembe nga mwindo nzambe mobali akimi sango ngina ndako ndeko boni
Bien, papa. Alors, na art maman Anne-Marie Mbanza posé pour maman, c'est de nini. Ouais, j'ai ba art m'aura félicité et Soukara boité à continuer. Nous avons pambolaye. En tout cas, vraiment, je manque même de mots à dire. Nous avons pambolaye, famille naïe génération de Mobimba. Nous avons pambola, bakisa. Oh, nous sommes zanga qui nous avons pêché. À quoi que ça vous senga monter manaï, à qui est gardé beau soit pamboama. Merci pour la art ou à Chali pour la maman. Maman Chali beaucoup d'années avec un vélo mais grâce à maman Anne. Maman joue vélo vraiment. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Merci Nzamba Monaï. Vraiment, les Arabiens, au pessim de l'eau, comme tu pas reconnaissant. Quand une personne est reconnaissante ou reconnaissant, les mecs ils ont pas monio à s'opposer wana. Maman Anne-Marie, même au Koti, maladie Koti, sauf que c'est quand on dit bota, et ça ne semble pas raisonner na à s'opposer que maman aimé. Rappelez Nzamba loko oyo. Nzamba bo sanate ke art oyo posa ki vraiment aimer tamboda na chaise OSika. To bon prendre na souka pour to le na table. Na pesi merci na mutunyo surtout particulièrement na maman Anne-Marie Mbanza. Na mutunyo surtout maman mon Queen Mader, grand prêtre mère, bien grand prêtre mère. Yéni mto ba initiative, yéni mto ba idéologie. Maman civile qui est handicapé. Merci maman et puis merci na mutunyo surtout à soutenir Rebellion Kwalama, à soutenir Rodrigue Bouzito, à soutenir Structure BK. Et comme j'avais dit, je suis un téléphone, mais téléphone dans ce moment où livre ils allaient libéka, ben un téléphone, mais tout le monde nango. Je vais toboga téléphone dans ce là, ma casse mon ben aura appel. Au moins, pas aura appel à téléphone. Donc, tu as pas regardé nos journalistes vraiment. Na chomba toboga basé nango et un mystique fort. Alors, si tu as un téléphone, moi il y a bien attendre quelque chose au téléphone, ça fait plaisir. Mais dans la seule message souka. En tant que vous voyez bien moi le verset il y a Nabino et un verset il y a Rodrigue Bouzito. Alors le 23 déjà il y a des lancements, il y a anniversaire maman Sylvie. Alors maman, vous avez un cadeau de votre part et Isaac est sans enveloppe naïe. Isaac est sans enveloppe toute émission on a mais ngai t'as ça moi maman. Dans pas enveloppe de ta part ou cadeau vraiment de ta part et puis maman Anne-Marie dans là. Moi quelque chose vraiment ta maman enveloppe mon jour anniversaire ngai maman Alice Deli dans là. Ma mère nous surtout au ben à ma banque émission nanga. Et ça, c'est plaisir à ma case. Dans la cuisine, je suis à Moulinga. Alors, merci, triple option, merci tout. Ensemble, toujours, tu as toujours une structure, une bisobeka, et ils ont toujours été un service que nous avons besoin. Alors, tout est bon, prochain numéro. Bye bye. Alors, à la table déjà, il y a les lots, au moment où il me rend, ça c'est le biseau. Et puis, je vous dis, tu as mêlé. Donc pour dire que c'est vraiment Anne-Marie Mbanza et c'est vraiment ma casse vraiment toujours mais là ensemble vraiment plaisir à ma casse. Donc il y a toujours sur la table toujours il y a chico donc ils appellent un plan où on a mon assiette yangwana donc plan pendant c'est un matin mais na poisson donc maman respectable. OK. On doit sur la table. Bon appétit. Merci. Eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosuba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisumi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo elobeli bino bo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajali na bino boya kokomante ezalaka na buzoba te osabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na silimone officiel tv osabone osabone. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube.
Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya maman na biso Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. Na officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésité te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba. Polimo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya boss abonné. Boss abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te.